takinga kei ake mopembo koluka mwasi poya kobala mbopena babote na ngai na baparents na ngai famille. Alors takinga ye na ndenge ka boyebi l'unique personne oyo na kati Afrique asala opérette yoko si motuko la maman Olive ayebi ke takinga na kotikanga artika te na seule pièce ya histoire ya Mobutu alandi yango abenginga ayambinga. On parle beaucoup de icônes banani non nga ancêtre so na tikala na Congo mais kala sina kufa ke bana succès tango ya trop jeune et comporté au tion na libulu et c'est le la sai soka type na mutu pe na bien akosalamu na danse ya James Bro kana kangisi et misinga tango wana kitakinga te tango baba yanga Johnny Massacre on dit na latibo na latiki bopona bomba nzoto parce que soit bina longola maman au regretter naza ko konda grave nazali président il y a tous les comédiens quinois résidant en Angola que côté la journée d'idée to amona mekena kita journée de na stade et pesinga posa ko sa musique wana non to yilo kala bato minati bato onatra to ko dépend na salaire moi salaire mike chacun a mon connaît botama chacun me connaît kokufa salina opérette na danse to beti on a marché quand succès fou on s'attendait pas à ce succès là to gagner le côté. C'est une langue qui n'existe pas mais qui se chante. Donc na bet anglais ya skit. Bango bazo boule que langue na biso mboka na biso. Oh pour moi ma mère a donné bato ba travailler nanga première génération ba danga murumba bulangando. Deuxième génération elle dit ba mafura ba zoé ba siatula. Troisième génération, Bangadia, Mangwaou, Mbalosombo. Parce que moi, toutes les richesses culturelles aux Anatakinga. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Je ne te soutiens pas, mais je soutiens l'œuvre que tu fais. Ce n'est pas toi que je soutiens, mais c'est l'œuvre. Je fais des pièces où les consommateurs vont consommer bien. Et non, à ça, bilo comme ya bongo na bongo non. Et na bambula yo ukwaya. Comment nana boujate. Ya moni na nga relâché te. Banda na mboko. Muta simba ngalo kwa mete fantoma saati. Ayako oh kumbololo nae. Kabakata succès wana. Tokani nango rien. Na bibino na esengo sous chalimien na ingénieur bravo. Je suis malade. Je ne suis pas bien portant. Mais il est venu me voir. Il y a pied sur ce qui succès. Et là, on a ce qui m'a bé. Pour les loyaux, la sengaba aide. Na carte moko ya na saki moko loso. Ba jeune carte moko 2 personnes, saki moko 2 personnes. Ce que tant bazo bengana ba isolenga. Bon dia, bon tardi, bonne nuit, ben internaute, nous sommes au mais sans toujours Kolanda émission la bino conseil disent émission Vam Chfala émission Tolobela, je suis Chalimère d'Angola na bino hier vraiment a besoin na Chalimère d'Angola na zana kati ya palanka et sika pina palanka na ye awawa et pa papa na biso na kombo ya Takinga obino boyebi enceinte na biso papa Takinga toyoka ki papa Takinga za maladie toyoka ki papa Takinga ninga kufa na ndenge bino boyeba ndenge banungu nungu ezobima batu bazolela mingi ba comédien bazokufa yango tobite
torozela kaka te bozwa image Choucha Lumière aye matanga papa takinga te tolingi biloko wana te yango toye na bato ba o baza mitema toye to sola papa takinga to ba abela kinini nini ezali kotungisa ye ba posa papa takinga ezalaka nini ebele pe ba ipete ke papa takinga azaka na ndenga bangola awa njoka biso Lumière d'Angola biso pe na kati Angola otimaora toye penza toye besika pi papa takinga atoza vraiment na résidence nae et sika pi papa takinga avant d'aka na ndenge ya Angola na ndenge ya Palanka yango Choucha Lumière d'Angola ye na compte ya Angola otimaora to meka mpe ko solola na ba onyo so balinganga lokola ye moko machuda mandangi vient na machuda mandangi mon papa babi boss ya lelo lobi o na basenga été donc machuda mandangi pourquoi pas à Juno ça ici donc vient na Juno ça ici toza vraiment ensemble toujours babi tozo kota pena ingénieur bravo to meka mpe ko solola papa takinga. Merci. Il y a un beau tardi, papa Takinga. Beau tardi. Saoud. Santé-ça bien. Telbaga, santé-ça bien. Tu connais les détails après quoi, il que ça bien ou pas. Mais quoi, tu connais, tu vivre. Tu connais que vivre, tu vas que ça bien. Poste noté, surtout Koufaki, mais tu vas souhaiter. Voilà. Yeah, merci beaucoup, papa. Tolingi pédato solana. Et on demande vraiment Choucha Lumière d'Angola aye vraiment ti na résidence familiale na yo pour te mettre un peu que solola. On met un peu que éclaircir biso qui est papa Takinga. On met ka kolobana biso si tu es père de la famille, combien de enfants, un peu de biographie où est papa Takinga pour te kota na makambo mosusu. Ngai d'abord comment on a appelé non on a appelé famille. F-A-M-I, famille. Comment on appelle la famille? Comment on appelle la beauté de na parents nangai famille. Alors Takinga yé na ndenge ga boyebi. Voilà, c'est Takinga, l'homme des opérettes. L'homme des opérettes, oyo asala l'unique personne oyo na kati Afrique asala opérette. Voilà, donc nazali père de famille. C'est ça. Ouais. Na bana menza mapesanga ka mwana mwasi moko o tout batikali mibali na mibali. Bana ba 8. OK. Ouais, basi mwasi moko mibali 7. Voilà. Et puis naza aîné, il y a une famille de 8. Il est né dans la famille donc vous 8. 8. Maintenant yo aux 40e. Ngaza aîné. La famille na. Vous aîné papa na maman pe baza? Non, papa et maman va koufa. Voilà. D'accord, merci beaucoup papa. Boyo Kinenga a expliqué à Lobby vraiment que il n'est pas aîné de la famille. Nandenge ya papa na maman na ye. Donc nandenge ye par boti azana banane 8. Donc 7 garçons et une fille. Donc c'est ça papa Takinga tongi un peu to solo na yo par rapport à origine na yo nationalité parce que tout le monde na kati ya Bangola et pour mingi ezaki ozabozalaki na kobenga ba regressado hein donc tout par rapport à origine origine ngai pona ko bango faut d'abord poso ngai. C'est ça. Je suis d'origine africaine. Okay. Donc même dans Angola, même dans Congo, même là, partout, je suis d'origine africaine. Mais, na botami na RDC, na koli na RDC, na sali comme na RDC, j'ai passé tout mon temps na RDC. Le long dans Angola, le bien à na Zimbabwe, le bien ailleurs. Donc origine nanga africaine, voilà. Merci beaucoup, papa. Tenu tout le bas par rapport à la carrière nayo, papa Takinga carrière nayo. Et banda wapi na bimisa papa Takinga poto ye balelo papa Takinga carrière à papa Takinga zalana banani pour le lo babiso ndeti ngai nayo yeb na ndai ko ka papa Takinga kozwa vraiment chance ya kokuta nayo eza na ndenga bangola alors couper ça par rapport à moi carrière. Papa Takinga a uta ndako na bango. Pa ba parents na ye kuuta uti kuna mbala moko na maboka basango. Maboka basango qui veut dire nazaki de ba Jekokat. Na sa ba danse à Jekokat na paroisse Saint-Pierre. Na commune ya Kisasa wana moto aki mokonzi na biso Père Bifalo. Kolongwa wana pa na commune ko sala ba recherche ba musique étrangère. Papa Takinga
qui est la journée d'idée, tu as mon qui est la journée d'un stade, et Pessinga posa à la musique wana. Na bandiko salango, mais dans ce film de Zalagiti. Tant que James Brown a eu, papa Takinga qui est la James Brown, na combiné mélodie ya journée d'idée, na danse ya James Brown, Kana Kangisi, et Missinga. Tant que wana kita kinga te, tant que baba yanga Johnny Massacre. Johnny parce que Johnny a l'idée. Na bolanda ba e yembeli na ye. Massacre parce que kala ko bota mata on te ba me ke to ça ba trouble ba nini ba combiner on se pesi Johnny Massacre. Donc après toke ba minzoto tango na les étoiles ba avec commis toke ba poto boba to changer makambo non minzoto wela wela bon na comme chef d'orchestre par intérim. Ba na pesi idée to ça l'opérette na bindépendance to salina opérette na danse to beti on a marché quand succès fou on s'attendait pas à ce succès là biso na ko beta ka problème on a biso image abana basango ke ba beta kana ba paroisse mais tant to beti yango pas succès fou et bouger mokili ah mon succès ça ka bo gérer ngo bien té et lu kabino ba problème et que même si ba dislocation etc. Bateau va travailler nanga première génération ba danga murumba bulangando deuxième génération elle ba mafura ba zoé ba siatula troisième génération bangadiadia mangwaou mbalo sombo quatrième génération ba tito ba lisalangomba et les autres etc. les nous en génération sous na travailler na ba est-ce que est passionné par un succès. Voilà, au lobby comme on voit bien, on a deux forces dans Katia Arnabiso. D'un côté il y a le succès, de l'autre côté il y a le talent. Ce qu'on gagne, et puis ça a talent. Talent nanga, ezali mutunyoso a commencé à référence. Na kotika la tango ya bata kinga. Talent c'est l'intelligence. Succès c'est bien. Mutu muso ko yema nzembo amoni succès okoyema no bebo anga mutima pasi ngana zoki esi wana nzembo mais so ke na télévision bino kaka presse bo simbianga bo la mukolo mutanga bandeleka na balabala mona bana bike bakona de ngana zoki bango bete maboko c'est ça le succès aveugle faut keba mais tandis que talent okoyeba ko gérer succès à travers le talent donc on a gagné moi par relation et puis les loyaux ceux qui bino boye ko talanga biloko on a gagné ceux qui n'azala quitté na sala bien té parce que ba gagné aka mbongo té ba gagné loko la ndenge boye ko talanga boye ko talanga n'importe qui té boye ko talanga ba bengi ancêtre parce qu'on parle beaucoup de icônes banane non nga ancêtre mon tu abi makambo ebele na monde wana je suis musicien et homme de théâtre, na combinaison mbale. Pour me souvenir quand ça va technique à théâtre, non, il y a qui peut musicien. L'air mon on sait le mot et le comment moquer. Oyo, au moins une mélodie il y a journal idée banine. On peut permettre une seconde seulement. C'est pourquoi pas. Tout ça vraiment voilà. Na ko beta bo. Merci beaucoup, internaute Bolanda vraiment Johnny Massacre parce que la minute tu as sous papa Takinga te a connu moto mususu donc tout landa vraiment suivant. Le porte du pénitencier bientôt vous serez fermés et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Oh, pour moi, ma mère a donné sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Je t'ai trop fait pleurer. Voilà. Par exemple, wana c'est Johnny Hallyday. Mon docteur on a suivi le Kowana, na kamati ba danse ba James Brown, allez. Toliki.
et puis permettant et puis sans occasion moi on m'a pas appris la guitare na gratter moi mkeboye na quelqu'un non ce gars allait à démentir kaka ko yo kali oreille musicale ko gratter ngamo ko ti na mani ko débrouiller na ndenge nanga na tanga ti on attend quelque part non na tanga na ngoteni te mais pour na ko comme un peu plus loin ko pousser maïna un peu plus loin. Je fais, j'ai collaboré avec les professeurs, les grands professeurs de l'INA. Monsieur Nzei, Maître Mwambaye, Maître Ngaki, Professeur Ngaki, etc. Donc on a collaboré dans la permanente. Le même temps, on a allé à coup de fil, soit on a chaque fois on a l'INA, la recherche. Et puis on a appelé comme ça, on a bimisaka, on a une INA. Je circule comme ça, il démogoye, on a je na physique comme esprit et puis na vivre en bon on a commis on a zongi na ndanga na bongisa. C'est comme ça que je travaille. Par rapport à art aux anango, talent aux ambapesio parce que tu as vu que succès et zarana réussite. Est-ce que makambo yo sala réussite nango est total pour ceux qui succès à sans réussite c'est que au même qui m'a katika ka au même. Est-ce que quelque part et puis ça peut réussite succès to salaki kabakata succès wana to gagner nango rien. Ça je le dis à haute voix, to gagner leur côté. To gagner leur côté. Tout ça nazoya. To gagner leur côté. Mini ba ça succès. Non, to le kola ba minute ba to onatra. To ko dépend na salaire moi salaire miké. Et j'étais le premier à révolter sur ce plan-là. Non, on ne peut pas connaître comme ça. Tout ça, succès, ma case, bon, tu peux dire, vous avez salaire, mais qu'il y a Haïti. Et il y a un tel bosson de, la monnaie qui font un benda. C'est pour cela que le benda qui, au Zouaki, au Salaki groupe, na yomoko, ou bien tant au benda ni au yena bangola. Non, tant la benda na say groupe na ngamoko. C'est ça. Na say groupe na ngamoko na benda moi na moi pas, mais benda na benda na seke lo comment va bengi ya Mobutu. Donc la seule pièce ya histoire à Mobutu alandi yango abenginga ayambinga tanga ayambinga nde albinanga abi alobi boye. Je ne te soutiens pas, mais je soutiens l'œuvre que tu fais. C'est pas toi que je soutiens, mais c'est l'œuvre. Et Tiangaï comme membre à comité à Katia groupe nayo, membre simple. Mais bon Sangaï peut carte na contre biaka. Aboy ko za président d'honneur tonini. Te membre kaka. Atindinga na poto na ke Bruxelles na ke ko son instrument. Abi funa peso bi bundeli pour avec bi bundeli ko ko sala mbongo. Voilà moto akanisa kinga yewana. Ba ministère ko ngani na ministre ngote. Dans le ministère avec mes ministres de la culture à l'époque. Je ne vais pas citer son nom pour souci de respect. Na ko yaka na kombo na biété. Na biété ayambanga ta jour mon côté. Ayambanga ta jour mon côté. Donc il y a des gens, on dirait qu'il y a eu des gens qui se sont organisés pour me décourager. C'est ça. Mais quand on me dit na mutu moko boye Maître Fantomas. Maître Fantomas azana te mbongo boy te ba idée o yazana moni encourageant ngana son sa groupe parce que azana ba bengi ba idée so comme il circule il est passé par là banini comme on a été à autant la pamba il travaille yende apesa kinga idée encourageant abizong c'est le côté à poids na ba relation azana ngo anobentenanga etindi ke bana pe asori pe na ba artiste na nga baliawa asori na bango etindi ke groupe Evandasko. Il n'a pas planté l'argent mais ses idées à travers son talent yango Evandasinga groupe lelo somon quelque part na kolo bandenga na bati mususu peut-être na sala kama la moté bandeko nana binisa te kaneto allez ina bambula yo ukweya kuma nana boujate nana boujate mama eza ngai ko bongo eloko sakana ngo penza ba yo ka vraiment ai kaba kan tote me oyo
takinga kei ake mopembo koluka mwasi poya kobala takinga kei ake mopembo koluka mwasi poya kobala mwana mwasi oyo asepelisi ngai mingi na ye lelo pote na bala ye pokilo nazongi makambo masolobi na ngai nandimi yebaka bokilo kombo na ngai ezali nazongaka nsima te bokilo kanisa kombo wana ezali nini wana eza baextrait ya piese esaki biso succès wana eloko wana nasaki mabe mpona lelo oyo nasengaka baaide bokoede nga te nazobunda na groupe nga mota mosusu libote na nga to bandeko bakabeli nga mga quelque chose ntango nazwi yango siko nateli baartiste na nga natia yango na compte ya baartiste nazongi sopiaka nakozwa mwa moke boye nateli baartiste natia na batike batransport nazongi sopiaka mais eza pasi donc nga mongo nazali kotikala kaka bongo mpona moto akosoutenir nga aza te mais babosse baali na kotanga bango kala te awa oyo bako kotia nga poids mpe tomoni makambo malamu parce que moi je suis capable à beaucoup de choses maman nga na koko peso ba réponse na mélodie nayambi bino na esengo nayambi bino na esengo Soucha lumière na ingénieur bravo oyo bovandi na ye awa nazali ikone te bovandi natakinga l'ancêtre bolobaloba mingi babos mpe bamona ngai basalisaka kaka basusu takinga te Laurent Sokoko okoselisa basusu kozali kozela takinga akufa Laurent Sokoko nabeleli yo mingi nayebi ozali motema malamu sunga takinga eleka kaka boye te mpo mingi nga nalobelaka bango nalobi lelo lobi eleki kaka boye apesi ngai mpe bapromese oyo ezanga suite kasi Laurent Sokoko sunga ngai Xavier Lopez sunga penga Xavier Lopez oyebi mokolo tozalaki na yo masolo tosololaki ti lelo yo namonaka yo lisusu te kasi nakumisi mpe mingi Dieudonné Mbenza nalaki maladi asungi ngai ani wana Dieudonné Mbenza Dieudonné Mbenza nani Dieudonné Mbenza balobaka maudit l'homme qui se confie à l'homme, béni l'homme qui se confie à Dieu. Moi je me confie à tous ces gens-là que j'ai cités et surtout Dieudonné Mbenza. Pendant que je suis malade, je ne suis pas bien portant, mais il est venu me voir, il a vu que j'étais malade, à Bifona Sala Geste. À Sala Geste, moi je croyais qu'à se limiter à Kiwana, tant qu'il a eu que Sala Kabakata à Geste, Tina guérison à Téléma. Dieudonné Mbenza. Laurent Sokoko, Bosungangai, Xavier Lopez, Bozebele, Gédéon Mercedes, Botara Takinga Kufite, Loblebson a Kufi, Sokinga na Kufi,
il faut ça bino passe so ça là au passe il faut ça la moi na au passe vraiment j'ai deux Mercedes yo pembe na ngai kaka takinga zali na palanka sur le kitakinga ok côté à l'église bondeuse otuni okomona ngai alors pour na kobe ngai boko so ngai en 932 144 846 932 144 846 nakanisi de ce réseau continuer auto kateka poto pesa nano ezaki émotion quelqu'un que je n'ai jamais on a mon été na yoka koyoka mais il est venu pour alongolanga na passion oh Dieu donné Mbenza yozali fin Dieu donné Mbenza mais il faut me poser la question pour savoir qui est ce Dieu donné Mbenza. C'est très important. Je vous ai expliqué beaucoup de choses sur lui. Ouais. Merci beaucoup de continuer parce que le loto baki toko solo là vraiment il faut boyer baki papa takinga toko solo là carrière na mobimba tozo kende to zapenza na ye pourquoi to yakiti na résidence familiale na ye pour to zopenza ta ya kobeta penza masolo par rapport ya makambo le kakala na oyo toza nango présent na oyo ko ya lobi to zapenza pona ko solo là na papa na biso takinga to continue vraiment to yebi que za malade ti to yaki to yepe poto yebi que tu es malade obeli makasi ya makasi mais on dit oh les canaux émission Chalimère dans l'émission quand je les dis pour y biso ces émissions tolobela il faut opanza on se batama na kuku na kati émission na ezaka toujours parce que ba boss batandenge na ndenge balanda vraiment émission oyo yango merci mingi na boss brother parce que na ozo sala bozo benga trop Chalimère bazo benga merci pour bientôt la pete ozo kota na zap donc na kata zap bozo déjà biso na zap wana na ndenga ba Congo toza toujours na start time donc au pesa toujours confiance parce que musala tozo sala kande botinda biso papa takinga et sala kondenge ni tango ozo mona ba œuvre na yo o sali marama minene pour na mboka Congo o sali marama minene pour na Afrique mobimba mais tu n'as pas bénéficié. Ça te fait comment? Vous savez, erreur mouké salamaki wana ngapena mutu na parfaite na pena erreur. Jeunesse est emporté kinga, succès emporté kinga. C'est ça. Nous avons vivre expérience, nous avons organisé expérience que bana succès tant on est trop jeune et comporter au tion le boulot. C'est ça. Je pouvais gérer tout ce que j'avais à l'époque, maintenant qui n'a qu'à tirer le wenge. Ça, c'est un. Et le deux, tant que tu as patron de Bifalo Bill, Père Bifalo, il fallait azamter ma malam. Il y a aussi un bataking on a position bien. Vous vous rendez compte que jusqu'à présent, taking un locataire. Un locataire, quand tu es allé à au moins de par la prochaine, ma boya souti. Awa. Parce que nazo bazo longolanga déjà. Oh. Oui, so yo kutangati. Ezali toi na moment nini. Moment yo abi patika bat un peu calme mais ça dépend bat na bat. Donc tant soko ko luka yawa okutangati. Donc maintenant kende wapi na keko trembale. Heureusement ba maître Fantomas ba bata coup d'œil. Tango atala boye aolinga tenga terenga. À trouver ta solution sous oyo qui vous permettre que atelo kona mono a garder en konata ngamo ka bibo zana noir. Lui, il a des idées. L'argent vient après parce qu'on crée l'argent à travers les idées. Biloko ya zanango. Ya moni na ngako la chete bana na mboko muta simba ngalo ka mettre fantôme ça ati. Nazoko kumisete parce que et pas azali ayo kanga non. Nazolo ba ce qui est vrai à la vérité vraie. Non. Oh, bakansela kaye wana kendenga bakisi basala erreur. Na lobi donc ndengi oza wana bando bota matio comme na ajo kisi mte comme sobo. Mais oui parce que faut za kisi, pour so kisi te faut kufa na yo avant. Bongo batio musu, yo kasi batio so o muta zo tambola zo leka, mutu o musu so la kufi. O azo leka na kufite. Donc a kufite parce que asimba kisi qui se protéger. Non. Moto asimba ka batu nyo surtout azali.
Ok, bakisi oyo kisi omoni ngana muta bakisi blague à part na muta bakisi soko lukinga okutanga na kata bakisi ba novalgine ba aspirine ba camokine ba ni voilà bakisi na ngana na comme na pharmacie par rapport à âge na bakisi donc papa takinga ba film nini oyo yo sali na Congo ya yo moko ndenge olongwaki na baningo bosaki couple na ba film nini oyo moko so sali aux applications vendre vite ba film au vraiment d'abord on a mekaki ko kamata opérer takinga au motazo nga simate na baloli yango na français na participé à la concours moko ya Massa na Congo et ba groupe ebele ba groupe qui ont une centaine mais la même premier pour la pièce wana na place que tu es na lingala to baloli yango na français wana groupe na ngamoko à part pièce wana na sous pièce mususu ma promesse est une dette. Je ne dis pas que la promesse est une dette, mais ma promesse est une dette. Mon négociation sous pièce mususu donc na seli mo be bana étiquette. Seli pièce bana étiquette na zo kono ko travailler. Mais loko zo salanga kena kende bina bo mona ngate et mawa parce que moni sur le na kufina ba toutes les richesses culturelles aux anatakinga donc nango tant on a envie nzamba yebi pourquoi on a envie mais aux ana bana pour nous partager aux ana bana ne ko pesa vraiment malgré ba aux ala yo te mais nazo banga oyo nga nazo mona bana nga ba mona ngo plus te yanga na tanga bisona ngai moko tata nazo bazo ko sunga ti bongo sona tie bana batikala ko souffrir yanga na bino mwana atala côté amoni sava o bazo tanga ba yebi côté ba osukela bakende bo bazo amsu na pe na bana mso ba sportif oui Maître Fantomas ayebi mwana monga sportif ayebi essayer à orienter ayebi voilà quoi sona tanga comme Maître Fantomas c'est trop za flatérité et sona tangi yango te c'est l'ingratitude. Ce qu'il a fait à moi. Mais tout le monde qui dernièrement on est dans comédien, artiste comédien, on est dans Congo. Pourquoi pas yo batanga qui combo parce que aux ancêtres quand nous aux compter aux ancêtres bon point ba binga kioté pour ça qui déjà na mboka ba paya to yo moko mi pesa. Non. Maman Olive vraiment je te salue là vous êtes maman Olive Lembe azaki maman moko pour na ba comédien azaki vraiment grand cœur. Ata makambo comme on est ba kisi ba poison mais au moins qui a ça qui maman moboto pe azo continue toujours ko punda ba comédien pe ko suna ba comédien au moni ngana ki na Congo avant makamwana sama avant na Angola na ki na Congo na vival ka moko bo ba mokonzi mboka à l'époque avec tout le respect son excellence Joseph Kabila atindela ki ba artiste ba loso na ba carton ya basoso tango ye bartiste bagi na deux catégories ba grand de ba vieux na ba jeune sikoyo pona kokabola ba vieux baki à côté ba jeune baki à côté mais na ba pesi nini ba vieux ba na droit carton moko soso na carton moko ya na saki moko loso ba jeune carton moko deux personnes saki moko deux personnes siko tango bazo bengana ba isolenga batikanga na ken nie pas ba vieux comme bimi nie pas ba vieux nie pas ba jeune na telemi wana en tout cas la vendaki na raison là qui est belé na bi on a sala pamba bande konzoka balinganga bango ngate moni ba raison belé tindanga na yangola na tele balinganga te mais merci na pesika na ba jeune na condamné ba vieux te moni ba vieux ba kanisa ki so ba lelo so wana na soso bazongi ba jeune oyo kende bazo connaître ko vieillir mon alors na pesi merci na ba jeune batali ti pesi bango pasi ba kamati nga bi toke ba kende na nga epa ya mama epa ya ibakata ba kende na ndako ibakata kuna ndako ibakata ba bi vie yoza mutu moko teke basalo basali wana po yo bimisa biso ba oyo alors biso tokopesa yo saki ya loso na carton soso
Pourquoi payer ce soir à lire en anglais? Mais pas payer ça rapport dans un bateau. Pas payer un sac à l'osso, pas payer un carton à soso, n'a pas petit. Et le connaît déjà bien té. Na telinga bi le connaît pas ça bon mabé. Parce que ngana est capable de beaucoup de choses. Obinga, mais c'est James Brown. Ngana ko so bino ça spectacle ngamoko. Orchestre vend des blindés à cet âge. Pour aucun moitié, on sait là. Je suis monté à beaucoup de choses. Na griot, na saka musique de jazz, na saka opérette, na monté à ballet, na maman, na makambo zena. Merci beaucoup, Babi, vraiment Tolanda, parce qu'il y a un montant marambo, yo Babi soto solo li muke, et après toke. La gebaninga bakamie, ba sangera evon salemao. Nous la gebaninga bakamie, on ba sangera evon salemao. Pangyo jena, kinane nkamio. Ayako, oh, kumbololo nai. Ayako, oh, kumbololo nai. Hoka, kumbololo nai. Kumbololo nai. Hoka. Wana tokumile kwa ballet. Omoni bablo ngana salaka. Na tout ballet. Siko na ki na poto. Na poto na betaka musique moko oyo pesaka ngai ke nazwa place na Belgique na betaka musique moko balibi na français na biso ngabi na biso bandeko ba journaliste mosusu na Congo je crois RTNC tonabi j'ai chanté une chanson en Europe et c'est un succès grave mais c'est une langue qui n'existe pas mais qui se chante donc na bet anglais ya skit bango bazo boule ke langue na biso mboka na biso. Si on peut qu'il nous aille à la place, qui a moins rien à la langue, il y a des Belges. Nous avons gagné à 4 Mouboulou, Yango. Parce que mon son est basé au côté du monde, au côté de la tonalité. Au côté de la journalité, au côté de la folklore, au côté de la opérette, c'est quoi yoka oyo. Papa Juke Bambin, Bamba I'm said the Yambu and Baba that were man, yeah, come on, baby, yeah, Oh, I be musique, I be na seki na ba accord. J'ai respecté les accords. Na seki na kati ya mélodie. Ce n'est pas donné à n'importe qui, hein. Nazo kufa na maye na ngai. Oh, ba ko sunga. Ba mona ko ba sa perte tonene. Di comme tout le monde m'a perte. Enfant de Dieu. Oh, Dieu donne mbenza. Dieu donne mbenza. Merci beaucoup, merci Tosolo la Kine Marambo Itali Congo par rapport à carrière Nebabi succès et Tambolorana réussite mais azo regretté même parce que à sali succès makasi réussite za quitté le lo alobi za locataire eza bien té ba tout le quoi bon ba centre aza mutako ko lela na ba télévision teza soni pona mboka na biso Congo eza vraiment soni na makamba boy vraiment mutu lokola centre lokola papa takinga ata ba social media
bamonaki ete toyokaki na matoi par rapport ya kombo wana niveau bande kosone est-ce que ye na ndenge bangolais sikoyo puis baprêtre bato malamu baza ya ndenge baoyo baza au grand cœur ntango ozoyoka parce que Choucha Lumière aye apo toyoki papa takinga maladi makasi yango toye grâce à Dieu toujours grâce aussi à Dieu donné Mbenza o asali ke amemi ajusie ba traitement merci vraiment à toi Dieu donné Mbenza et ce que ozali nzambe penza apambola yo nzambe afungola ya mingi likolo na yo donc tozawana toujours vienanga Sos Alberto et pourquoi pas Espangoma Yonzi Babylone qui chera toi tu cheras mal donc la Pessimbote na Jérôme Muzombo et pourquoi pas à toi David Lutete puissant et à toi mon papa Laurent Sokoko babi Laurent Sokoko ou a comme si Angola lokola mbandaka babi mbisi komika mbandaka le garçon Laurent Sokoko aza garçon moto pe papa moko intelligent alingi ba vie ya bana bakinde toujours liboso papa na biso takinga alobi Laurent Sokoko tala vinaye alobi bientôt là bako bengane pe na ndako parce que garantie et comme na suka tala confinement auto de kaki ba boss bozali Javel Lopez bozali président Munyanga bozebele et sika bozali bozana ba mbongo bozana ba ponctualité bozana nyoso bokoyi kosungaye eza bato bazana ba mikili ya misika na Londres ba Europe ba pays toza lokola na ba papoto meka point avant to kota vraiment to sur la deuxième partie na biso maman Lydia Simoes na Milan toza na Gemima Luamba donc patience na Paris donc de Paris maman na biso de question beauté toza na tante Colette na Cassilia de Londres tante Colette je te salue tante Colette bonne donc je suis à question beauté toza na Aziz Atuvangana donc Souda frère Aziz Atuvangana donc de question beauté toza na Blaise qui donc papa takino toza na awa toza na tante Anna donc tante Anna Wenge maman Pamati donc merci à toi et je toza peso na toza na Jean Baptiste Fernande na kakwa pour la Jean Baptiste Fernande na kakwa babi tante Flore Mapuila donc Souda frère tante Flore Mapuila babi papa na biso takinga ye toza na ye penza osala ya bikamusi eza soni et ça sonne na ba Evra Boye na ajo ya komi nango bozomona bien que souffle zanano par rapport à centaines des autres misaye boza wapi to meki un peu to reculer to zonga sur par rapport ya Angola papa takinga arrivé nous na Luanda awawa osali combien de temps na Angola avant de répondre à la question on a posé la question on a répondu qu'on bien il y a maman Olive si il y a maman Olive maman Olive akoboya takinga te maman Olive nenga zana personnellement yebi takinga c'est sûr que atala pe batia tango azana moi jeune fille à moi moke atala pe biloko takinga sala maintenant susu ba yebisaka ke takinga kufa tant so yebisaka takinga atika na tant so takinga kima naza sur place bazoko kende bakende so kutana mama mais biso ba netinga eza ko le kila bazo bandeko bazo ke kila biso zali takinga ko zana bisote parce qu'il y a rien écoutez mes chers amis je leur dirai ceci. Écoutez bien, mes chers amis. Takinga, ce n'est pas n'importe qui. Sauf bien, papa, je suis votre père. Vous êtes passé de Banzela pour baleki batambola. Notre mission est l'éducation en masse. Nous ne sommes pas là pour la c'est tout, rien. Moi, tout ce que je fais des recherches. Na sangisi et que esungi di bota esungi ba société moi je suis là pour je fais des pièces ba consommateur ba consommer bien et non na sabilo comme ko ya bongo na bongo non c'est ça alors yoko si motu ko la maman Olive ayebi ke takinga za na kotikanga atikate ma yebite ayebite ayebi na été ndenge ba kendinga nanga ba tiaka na bango ngati yanga na tenga bina na Angola na ko vandawa so na tikala na Congo mais kala sina kufa na répondre à la question na yo parce que na lobi olobi na ngaso na sali combien de temps depuis na Angola depuis na Angola oyebi kinga na Angola première fois na Angola ezaki mois tour
eyaki na 91 na va na 92 bitumba moko ebimaki awa na kimi na bimi na kelibela naye kozonga awa na 2006 na 2006 mama na ngai aza angolaise papa na ngai aza congolais ntango mama na ngai akufi nde na ye awa mpona kokunda mama alors nakoma kozonga na 2010 nazongi na Congo na monte groupe na tike groupe evandi nakoma kosala na yaka nakendeke donc navandi kutu mbalo mpona basituation ke bafrontière fermée tout ça nazalaka ta mosusu naza 1 mois na Angola 3 mois na Congo une semaine na Angola 2 mois na Congo nasalaka kaka bongo donc mpona kopesa mpena temps nasali eza mwa mpasi mpo nasalaka kaka bava et vient voilà pour groupe mosusu yali awa mosusu eza na Congo bana mosusu bazali ana na bana 4 na Congo na bana 4 voilà. Maintenant, si on a gagné, on a dit qu'on a un peu nomade, non? Déplacement, on a un bon groupe au encadrement de Angola. Non, groupe Angola, n'a organisé. Na tia bureau, na tia mo organisation moko boy vandi, loko pe na Congo kuna bazali do ata na zate pako beta donc na Congo bazo ça ba spectacle, bazo jouer même sans moi. Il y a quelqu'un qui a doublure nango ça na place na ngai. Ndé mo pe awa. To ça pe na tata mukandeya. O tatu apesanga mibeko mokona kokufa ba mokolo ya kokufa bakunda ngai libuni mokona ye po na bala mwana mukandeya tata mapasa na kutuane na groupe ya ngayo to sana ensemble na tika groupe na bango na ba mai banga bamba tika na groupe na apena bureau mobimba simba groupe mais bureau ya mbongo te mikanda okola mbongo ezate eza mo passe mo pema parce que yo nya so ki mbongo ezali na ombe Kenya moi pema na ba idée rosa na mabele mais soki mbongo eza na maboko te nyoso etikali kaka bongo par rapport ya Angola tango yo sosali déjà combien de films parce que papa Takinga mingi bayebika papa Takinga so matanga ezali papa Takinga ya kaka so libende ezali mais na ndenge ya ba spectacle minene tutikala mona penda papa Takinga te na ndenge Angola non soki bembe yali lokola ndenge baleki yo bakufi kufio tango nani akufi mondo eri to saki matanga fa inazala naza ancêtre parce que pour votre information nazali président il y a tous les comédiens quinois résidant en Angola tango likambo ninga nazali fo nazala bululu akufi nazalaki l'autre nani dadi akufi nazalaki mangwau nazalaki mangwau c'est mon enfant nazalaki nyoso nazalaka est-ce que pour un spectacle il faut qu'il y ait des gens pour organiser ngo on a conseillé spectacle était il y a moi Mickey non c'est un spectacle dans la spectacle na Congo mon na bakonzi soko mobutu m'avait chaque fois na betaka na Guado na betaka na Mongalema na betaka na Ntsele et pas mobutu pourquoi parce que il faut à hauteur la valeur niveau genre il y a eloko ngana salaka et c'est eloko mongo za kilo eza kilo zoluka encadrement moko ya Takinga pardon na katiote yo mtezo beta na Guado na mobutu est-ce que yo penda pembe na président de la République okukai kozanga mbongo ya kosoma ba mapango bon na uta ko bango ne bandeli jeunesse et la jeunesse m'avait trahi donc on a répondu na za clair donc expérience n'a passé yango wana mais na zangi na lupango na sombi lupango na ngai au moins série moko zaki avec beaucoup de respect tikana tanga po yemo ka yebi gouverneur tango na ki compte de ville ki kanda akubuka banda ko za pempeme na banzela bana ki victime babuka ngai ba pesa banda ko to na mpasa bon na ni wansa wani na boxa dossier ngo na ke or que le passe comme bien son la kendeki na ngaza ndako na mpasa mais le quoi na zo connaît ko vivre na peine na bana soki bat ba kotianga poa beaucoup na biloko na ça moi je travaille ngana talaka o baleki ba ko sala basali Nathalie na bino ngafana sala autre chose c'est ça bango basali parce que bango ko risquer tout temps oya sali de oya sali de idango tout temps ko kane mais nga jamais ko tout temps tam ko moko pour si ba posanga question moko balobi na ngai ke o moni
yo bakatakinga zonga sima tozonga sima te baleki badouble yo baganye baleki baleka yo napesaka réponse oyo po ekoko ya pe question ndenge wana okoko betisa match ya basket équipe ya basket babeta na équipe ya football na quel terrain bango nyonso babetaka bale sikoko betisa basket na foot équipe tozwa lokola équipe tozwa vita to imana to petro to nini ya foot obetisa wana équipe moko ya basket babeta na terrain nini ya foot to ya basket donc komekaka nga na bandenge mosusu te bango basakala bango mpe bien na ndenge na bango nga naza na ndenge nanga na seul par rapport ndenge ozaine nani opende ovandoli alandi etakinga otomonaka moto mosusu alandi pululu mosusu abimi balanda par rapport à mosala papa takinga malgré c'est difficile ya baart na oyo ozali vraiment ya nyonso siko nani alanda yo ovandi ke obite atanga na kufi takinga mosusu obima na nsima ye oyebi moto aza capable asala eloko oyo nakosite kombo parce que amekaki azaki na mwa lokolo wana eza lokola saisai soki atie mpena motu mpena bien akosala yango na ndenge nayebi parce que aza na musique aza na comédie soki akombine abengi azwi courage abengi nga natie motu akosala yango donc par exemple quoi voilà donc saisai nandenga Luanda na Luanda nandenga Luanda filime nzonzingi oui nasala nzonzingi même na Congo nasalaka nzonzingi pièce moko esalamaka babengango singa nasali deux nzonzingi epa major zolozolo nasali moko tobenga yango zwa visa wana tosaka na époque na bavie kwedi na bapauvre dadi ntango bato oyo kosala mibale titre nango singa oyo nsakala azalaki patron aliaka bana nkasi na ye aki na kisi ya pigeon tout ça banini nasaka nzembo moko patron na biso atonda mbongo biso toyeka kobetela mwana na misiki so mwana wana briefi quoi so briefi asala koalela ubia te tobetele misiki mpo tozongise na mwa ambiance yaki ozala ndenge wana donk naseli de nzonzingi wana naye pa na Luanda naseli nzonzingi na étoile naseli nzonzingi mosusu na aimé et puis mosusu na Carlos au moins nasala banzonzingi wana mpona kolakisaki naa capable kosala tout mais moi ce qui m'intéresse ngai nazalaka na besoin vente ya disque te bolimbisanga nalingaka te vente nateka disque non c'est pas ça qui m'intéresse ngai aza moto ya baspectacle on organise dans une salle basali publicité takinga joue natie bandako ya bokoko wana banini je joue maintenant botala spectacle bobima na quelque chose voilà ça c'est moi omoni yango namoni bapaolo kidulu wana batala bameka kaka batia poa bakomona eloko na kosala eza te baartiste bazangi naza na baartiste mais soki oza na makoki te soki basoki osala nanga mpo bazoyebaka takinga yango bazanga mais soki batie motu na makanisi ya mbongo groupe wana ekokufa. Merci beaucoup papa tokomi ko chuter vraiment na émission na biso avant na kenge na dernière question na ngai tokozonga penda moi sima pona kotuna papa takinga tango zomona baleki bazokufa bolandani makasi bana baleki bazokufa eso salonde nini tanke yo ene ozana bon eza mawa yo sala pasi mingi mais omoni eza na biso ba autoraisonnaka un peu plus loin. Namona comme quelque part normal. Normal dans le sens que tout homme finira par mourir. Chacun a un botama, chacun me connaît à Rokufa. Mais mbang ndenge pezali soki na hôpital lelo okuta bato bakufi mbang. Mais parce que baza ba starter baza le côté lelo bakufi lobi pe bakufa. Lobi kuna pe bakufa. Mais balobeli yango te parce que baza ba starter. Star akufi lelo eleki ya mwa mso akufi eleki ba comme problème. Mais bon, on va à l'hôpital. Mais pour la bande, on a besoin de passer sur la vedette, la star. Et qu'on fait l'ouana de qu'on bangue ça même battu. Battu la vie, ils en ont. Mais fond sur Rolandi, ils ont qu'à dire où ils en ont.
totambola ngano to lamuka ngano to la ngano to tambola to tambola ko ba tena tambola kenendako oui ozo kenendako mais juste plus loin soto ko tambola ka un des ti suka na cimetière mutu nyonso tambola ka suka nena libulu yanga to batela ka molimo to zaka to tsaka malamu to boya ka mabe po mukola suka molimo na biso zonge pa tata. C'est ça. Alors, ça se dit que moi, pour tout le monde, pour papa Dieu donné benza. N'a pas le moins éclaircissement. Il y a 2 minutes place là. Il y a nani tout ça. Merci. On a pendant ton comment toye a pendant pour baïbisa qui biso papa takinga est malade. Papa takingo beli makasi. Na éviter maladie en gobela qui. Na ko banga na ba projet za na ngo omona kindini. Parce que tout vraiment aux avons Mondi na va na latibo na latiki bopona bomba nzoto parce que so abina longola maman au regretter na za ko konda grave na za na déséquilibre na ko sala effort mais na malade na zobela balinga te na kufa tant ba koyana ba aide nos ba yana ngala mona ngote ba aide nos wana et kende pa bat mususu atike pa bana nga oui eza mabete bana nga bazanga te mwana nga zaye siko nga na komona nini tango na kotala bomala mona mona po mususu akomona kwa na zo ba bien azane bien non même siko tuni na kati ya quartier ba biso ke takinga zo bela bat no so ba yebi là c'est vraiment appel tara pena micro ba pena na ba bandeko ba Laurent Sokoko ba Gédéon Mercedes président Mounianga agence à grâce Ozawana Botala Takinga Xavier Lopez tant la senga bino mukolo za erreur ngana kufi okovanda moko rezona bi asenga kanga mais na pesa été tant ce sont na pesa à quoi son mata niva ata aspirine et à quoi bika mais le na pesa été yangana kei yangana sengi bana poto bino nyonso ba Flavien Obango ba Sasa en Allemagne maman Nasha Kimberlin mama yoza mama omoni biso bana to ka mingi na maboko mama zongisa na maboko na yo longola passion yo bosunga msana nga pokala msana nga soki bandiko tambola bien okomona nzoto nange osonga ndenge mususu on vieillit beaucoup il y a des fois oui village bien sûr mais on vieillit trop et on perd sa beauté à partir ya kozanga okomi ko raisonner belé et comme ko pesa yo ba forme mususu yango na sengi na bino bosunga ngai Dieu papa Dieu donne mbenza kaka papa Dieu donne mbenza kaka papa Dieu donne mbenza azana nyango voilà question la qui n'a besoin na kasi bande ko bolanda calme boye ba qui est papa Dieu donne mbenza pour papa Dieu donne mbenza asunga pe batono natangi qui veut dire quoi quand on dit Dieu donné vous avez le nom de Dieu. Donner. Dieu a donné. Mbenza, renversé. Nzambe. Je ne parlais pas d'une personne, je parlais de Nzambe, renversé. Il a comme ça, Mbenza. Mbenza te, nakamati Nzambe, na renversé ango Mbenza. Yende asunginga pona telema. C'est Dieu. Il y a Dieu donné. Mbenza, renversé Nzambe azane mutute yawe omoni mbenza wana Nzambe obande na mbenza Dieu donné Dieu m'a donné qui est ce Dieu Nzambe donc mbenza tant que mon patron mon société non c'est Dieu le très haut le tout puissant celui qui m'a donné ce souffle celui qui m'aime et qui m'aimera toujours na kotika ta mon côté. Je suis aujourd'hui, peut-être, risque d'être jeté dans des oubliettes. Mais mon Dieu, tu vois, oh, Yahweh, oh, Salaraka. Mais, la physique,
ba Laurent Sokoko. Merci beaucoup, Papa Takinga. Merci beaucoup. Naba onyoso baningaka émission na bino conseiller 10 naba obaza ko appuyer chacun de toujours du poso pe mingi na kopesa pe susu lokumu pe kembo masanjoli na yemo ko mokonzi na nzambe wanga. Et je dis merci à toi et merci beaucoup à mon fils à moi, à mon bébé à moi et à mon pasteur Guy Kabila Fou de Jésus, pourquoi pas à papa Mam si Julise ma Pedro, mon papa, moi, je te salue, et à le King, hein, des royaumes qui m'écoute à Rive, donc je vous salue. Et on a présenté ma sincère condoléance à la famille, ma vie dans la musique, on a vu sur côté Kabiso, na combo ya Fanfa de Molokai, parce que tant on a bien des Fanfa de Molokai, parce que ma maman aussi, elle s'appelle Fanfan, parce que ma bien quelque chose sur Fanfa de Molokai, et c'est qu'elle a dit, je te salue, ma maman chérie, donc elle a présenté ma sincère condoléance na toute la famille oyo babungi signe de konabango na kombo ya Fanfan de Molokai, donc famille Molokai mobimba rive kon on a dit que zo la makasi, donc wana pendaza libota. Je dis et je remercie à tout le monde oyo baso soutenir. Mais Papa Takinga a lancé appel aza maladie to yé vraiment nanda kuna na bandeli lisusu po azobela vraiment boss Pablo King yo zali social yo sungara ming artiste comédien azawana azo lancé appel Gédéon Mercedes olobi nini Gédéon alobi aza pembe nozo zela kufa ye moko Laurent Sokoko osungaka na motema onzamba pesa Laurent Sokoko tala Papa Takinga to zelate oki ndenge alobi abe kozala pasi tanga sengi bino akufi bokomi kokanza senga kinga za Lopez o asenga kinga Laurent Sokoko, donc tozawana. Merci ingénieur, bravo, merci beaucoup Papa Takinga. S'il y a un mot ya kolobana ba o nyoso balingaka Papa Takinga micro na biso yango. Je vous remercie d'avance sur tout ce que vous allez faire pour moi. Pour Nalongwana, la situation. Vous avez la banzambete, vous avez battu au Langai, Cassita Nzamba Pesio, et Peba au Kabola. Sunganga, pour nous en Sambakamananzela. Dieu donne Nzambe na Koloba, Dieu donne Benza, et c'est là qui m'a touté. Et c'est là que Dieu a donné. Qui est ce Dieu? Nzambe. Mbenza, Nzambe. Merci. Et Fungoli Biso, makasi. Merci mingi na ba o balingaka biso. Bon mato comme une fin et on se retrouve ya bye.